Merci beaucoup. Comme on a dit que Kanyinda, Nazali Moko, il y a le président, il y a le Parlement debout, na parti il y a IDPS, Nazali Moko, na Bango, il y a le communicateur, les sous. Oui, ça va, Sangamboka, Kimi Ezali, malgré Bitumba, Ezali toujours dans l'Est, Mokozamboka, Fati Béton, Fati Mercure, Ezali toujours Kobunda, pour mettre fin, pour mettre Kimia dans l'Est, Mboka na Biso Congo, vraiment en dehors de ça, Kimi Ezali, problème Ezali dans côté, Nyonso Ezali na contrôle ya Maboko, ya Papa Lupangu, Fati Béton. Merci. Bon, Jean-Marc Kabound, Aza na Congo ti. Jean-Marc Kabound, Aza li banda ya mboka, na raison ya soins médicaux, oyo accueilli ko se faire soigner. Donc jusque là, retour na ye, nanu pesa milité, oyo akopesa retour na ye, ezali munganga oyo, azali ko consulter ye. Nde akopesa évolution ya nzoto na ye soki akoki kozonga na ye. Oui, bakonzi mboka bapesaki Jean-Marc Kabound 2 semaines, mais oui, ça 2 semaines. Alors 2 semaines wana ezali pona bakonzi, mais soki tokei sur le plan médical, munganga nde muto apesaka temps ya keno muto akoki kosala autant de jours na kati ya hôpital, ou bien nakoki kolandela muto oyo pendant autant de jours. Espace pour nakosala site Papa Eli ezali ebele soki ok soki okei na maluku kuna nzela nyonso wana, donc basite ezali ebele. Tozana basite ebele papa. Congo Kinshasa eza vide vraiment. So okiti okei côté Kinkole nyonso okei maluku kuna, mais kuna ngai Kinshasa ezali vide. Ezali vide. Or mwana ki mokonzi mboka lobaki que non, il faut qu'on construire ville ya sika. Ville ya sika wana ba construire en wapi? Il faut tokende côté ya maluku, tokende côté ya Kinkole, c'est ça. Espace ezali munene. Ah, vraiment. Kin Bopeto, Gentini Ngobila a échoué naï. Bon, Bato Bazalaki est belé na 10e mairie industrielle. Wana ezali Bato ya parti politique naï, oh ya sala. Ya Gentini Ngobila. Donc, nde bazalaki wana na makambo na bango. Donc, bazalaki wana pona koyamba ye, kosolola makambo na bango. Mais wana ya ezali ko intéressé vraiment biso te. Mais Kine Bopeto nazali koyebisa que na plan wana Gentini Ngobila a échoué. A échoué mingi, sur 10 azali na 0. Papa Eli, na banzi que makambo mususu tosala kango par sentiment. Makambo mususu tosala kango peut-être pour bamona ngai na saliboe, mais or oyo zo sala wana ezali mabe. Oyo sali wana na miso bato eza bien te. C'est pourquoi muto azalaka na ba conseiller. Tant que vous allez conseiller, il faut qu'on consulte de temps en temps ba conseiller na makambo oyo lingi ko sala. Mais ceux qui azalaki na ba conseiller, est-ce que akoko ko bengisa grand P aya na Congo uniquement pour na makambo Kine Bopeto? Akoko ko bengisa grand P na mwasi na ye baya na Kinshasa pour na Kine Bopeto. Tikana na relater yo muki. Makambo ezo se passé na kati ya ville ya Kinshasa. Gentini Ngobila ezo lobele elokoti. Azali ni prêt ya ko assister jeunesse kinoise.
Vous comprenez? Ba jeune oyo bazali na kati ya capitale bazali abandonné par Gentini Ngobila en tant que premier citoyen de la ville, mais jeunesse ezali abandonnée. Alors azali ko participer té na action ya jeunesse. Zolanda makambo nyonso ba jeune bazali ko sala Gentini Ngobila azali ko participer té. Azali ko sunga bango té. Donc à écarter jeunesse. Donc c'est-à-dire à écarter pour bien dire Bakinois. Na ba programme na ye. Alors Chikana ebiso boy. Gentini Ngobila c'est comme si a consulté ba conseil na eti. Oyebi ba erreur ebele Gentini Ngobila sali na capitale oyo ya Kinshasa. Vraiment ils allaient ko sala passe na mawa. Azali ko sunga mokonzi ya mboka te. Azali ko sunga mokonzi ya mboka te, azali ko sunga mokonzi ya mboka te. Te. Qu'est-ce que yo azali sûr que non azo sunga mokonzi ya mboka? Nazali ko yebiso boye. Gentini abuki Zandu. Lelo Zandu esika abuki ezali parking ya ba mituka. Obuki Zandu ozana financement te. Mais lelo ba mama bazali ko se débrouiller libanda ba muso bazana balabala. Hein? Est-ce que basala kabongo avant de détruire loko atanda kuna yo avant obukango il faut aller na bidier. Il faut oser le consulter qui déjà architecte après ce plan ou adopter plan wana et ozana bidier ya ko pesa financement pour que misala wana yebanda. Okoki ko bukanda kuna yo pona bana na yo basala na balabala non plus. Yanga ndé na bandoko ya malembe pona kokoma na point wana. Na kati ya mboka na biso awa tozali na ba artiste bien formé et ba artiste o bazali ko sala honneur ya mboka oyo libanda. Bazali papa yo koki ko ebisa ngai ke non lelo na Afrika wa ezali na musicien oyo ezali na musicien oyo aleki Fally Ipupa na succès okoko ebisa ngai lelo ezali na artiste comédien hein ba oyo baleki sai ba oyo baleki Esobe ba oyo baleki Mama Kalunga ba oyo baleki Fidèle hein ba oyo baleki nani Bidi Esobe. Ah mon cher ami, est-ce que lelo na mboka oyo na Congo awa l'artiste baza ebele ba basali fierté ba basali ba publicité ya minene hein ya ba produit et produit ezote kamanandere ya masekite nazali kozongisa osima sai asalaka publicité oyo ya Apida Boto poto wana mon cher est-ce que okoki ko imaginer scène wana sai asala ajuaka zonga na entreprise oyo ezali ko société ezali ko produire poto wana otuna bango recette bakotisaka uniquement pona publicité oyo sai ya salaka. Ozolanda tozali na ba comédien belé bazali ko jouer bien yo zo kende ko jouer la biso grand P donc peut-être na sens wana nga na koko kondima kana ba benga ki boba mwana mwasi na mais est-ce que na Kinshasa awa tozali na basi kitoko te hein tozali na basi ya bataille wana te na Kinshasa awa wana ezali taille moko forcé. Zolanda wana ezali taille forcée. Eza taille forcée. Okoki ko memela batu mutu wana awa on dépassait plus de 1 million. On dépassait plus de 1 million pour na ko faire déplacer grand P na mwasi na Kinshasa. Mon cher ami 1 million wana
tozali na ba mama o ba kombola ka balabala ba mama wana bazali ko risquer vie na bango makasi bazo risquer vie ba mama wana bazali ko banda musala de 20h jusqu'à 5h ba mama wana bazali ko zwa 10 000 francs ba mama wana bazali ko zwa 15 000 francs ba mama wana ba muso bazali ko zwa 40 000 francs ba muso bazali ko zwa 4 000 francs, ça dépend ba commune. Hein? Est-ce que ça la kande ko ngai yo zoye ko bebisa plus de 1 million de dollars pour na faire déplacer grand P comme maye na mboka na biso. Est-ce que grand P akoyemba le biso nsembu nini okino bopeto oyo mwana akoki koyemba lokola ayemba apida boto? Hein? Mwana ayemba lokola ba nzembo oyo nyonso tu ya ba publicité oyo saisa ya yemba esoba yemba oyo te bana bazali koyemba ngo na balabala. Grand père koyemba le biso nzembu nini? Papa mutu aza na voite yo zo bebi c'est 1 million, plus de 1 million de dollars o même le biso mutu wana poto mona ye ou bien to saleni. Papa tant que ozali na ba défi ebele, tant que tozali na ba défi ebele, ozali na makambo ebele ko sala na ville province ya Kinshasa obuki zandu osali le côté kini bopeto tu les jaloux, hein, kini sans trou. Est-ce que misala wana nyonso ezali misala ko bengi c'est le biso grand père kamata kambongo wana zo artiste na biso zo fali pupa faire azali JB azali Kofi Olomide azali Werason azali ba déplique bazali, hein, innocent azali bazali ba musicien bazali ko sala fierté ya mboka na biso zuwa mbongo wana pesa bato wana basala publicité basala nzembo ya kine bopeto ozali kolanda po tokolanda bango pesa ba mama Kalunga pesa ba esobe ba jouer po tokobanda kotala tokoyoka message na bango et comme ça le compte mesani na bango makambo ko changer ozali kolanda sala campagne ya kine bopeto partout na commune nyonso sala ba carnaval sala ba dépliant comment na ba rebis pesa mutu nyonso tout dépliant yebisa que chose na papier mouchoir au pangwisi ko tia na sete poubelle yango yo kamata tia na poubelle ndeko na yebisi yo boye ezali musala ya gouverneur de la ville ya ko apprendre batu ya ko zongisa batu na nzela ezali mutaki okende ko benga sila biso oh grand P eloko azoloba ata ye moko ngubila wana est-ce que yoki makambo grand P azoloba tango bavandi na ye bazo lia na ye wana bazo solola est-ce que yoki makambo azoloba mutu ayebi makambo aloba uniquement azaka mwasi na ye wana alors yozo yana mwasi wana pona tu biso to mwana mwasi wana ba congolaise bazali ba femme oyo bazali kitoko na monde entier nazali koyebisa yo basi na biso ba mama na biso bandeko na biso ya basi banviaka bango partout soki olingaki osala publicité wana na bana basi mama papa bajasi ya casting ezali zwa bana baso bazala na bajasi ya bacasting wana lancer bango sur le marché ba jeune fille na biso wana bakosala le biso ba campagne ya bien ya kino bopeto puis bakobanda kolandela ngo, hein, bakobanda kolandela ngo babanda kosala suivi na ngo. Ce n'est pas ça. Si quoi hier grand père hier awa pendant soki 4 jours, soki 5 jours. Le lot ça c'est combien de jours? A kokisi déjà soki 3 jours les lots. Ngaina na moniete. Est-ce yo monié? Hein? Yo moniete. Mutu ata moko moniete. Si quoi campagne yango azo sala wapi? Ba photo nga nazali komona ba komi kine bopeto ba kamati photo na ba bambi mwasi na ye na mukongo. Hein? Na sima na ye ba bazwi ba tia kine bopeto na sima. Yango na nde campagne yango na. Est-ce que grand père tamboli na mwasi na ye ba tamboli na boulevard na ba rien a pona ko lakisa ba tugeno toye ko sala campagne ya kine bopeto. Jantini Ngobila azali ko aider chef de l'état té. Alors, le cas là, député provincial, oh, il y a vu la Kinshasa,
bazali toujours corrompu par Gentini Ngobila pona bazali kokokate ko sala motion pona balongola e. Alors biso ba peuple tokotelema tokotambola na balabala pona Gentini Ngobila a dégagé. Tozwa gouverneur oyo ayebi ko vanda na bureau te. Oyo gouverneur oyo azali sur le terrain pona kotala musala kolandela musala. Chef de l'État azali na besoin ya mutu azo sala musala. Azali besoin ya amitié te. Azali na besoin ya kindeko te. Bandeko, il faut to sunga mokonzi mboka. To sunga mokonzi mboka kini bopeto ezali wapi? Kende na Kimbasa reconnaissance kini bopeto ezali. Comment na kalamu awa so na kalamu awa kini bopeto ezali? Kende na Kisesu, kende na Kingabwa, kende na Matete. Mon cher ami, ce n'est pas normal. Gentini Ngobila azali kosala makambu na ndenge na emoko. Na anome ba bourgmestre na ebita so yebili kambwana. Sans toutefois consulter ba autorité mususu. Alors, tant il y a salué le coin. Ministre a salué les documents pour na koyebisa ke a suspendre arrêter na yo non. Est-ce que ça lango Ngobila longwa ezali ko senga lisusu ba député te ba soulever motion. Non. Ba député oyo ya biso oyo bazali corrompu. Ezali ko senga soulèvement maintenant. Ya ba peuple ba telema ba bima na balabala. Ba benga na ye. Mon cher nazali ko biso ke peuple nde azali na bokonzi. Peuple nde azali na makasi. Ozolanda. Oui. Tozali na besoin de changement. Tozali besoin de distraction te. Papa. Omone minda oyo zomona oyo. Soki ba yebisio monta ebimi na minda oyo. Omone osali comparaison. Il faut minda oyo ezwa ba presque bari nyonso. Ozolanda. Il faut ezwa bari nyonso. Bato azali kosala musala bazana volonté te. Mais bato baza compétent ya kosala musala wana bazali. Ozolanda ndeko. Na pesi l'homme de Dieu pasteur papa Chako Mbote esika azali na mama Julie Chako esika bazali nzamba pambola bango abakisela bango makanisi pona ko investir na mboka oyo. Tala bato bazali na bolingo, bato bazali na souci ya mboka oyo bango wana. Bazali kolanda, nazali ko interpeller toujours ba congolais oyo bazali na bolingo lokola papa Chako, lokola mama Julie Chako. Ba kangama te na poto mais bazala na vision ya Congo. Ya ko investir na Congo. Congo ekene liboso. Nazali ko pesa ba président nyonso ya parlement debout Mbote ba communicateur nyonso tout Mbote ba kino nyonso peuple congolais nyonso nazali ko pesa bango le sako force du progrès. Nazali ko zangisa te ko pesa bango Mbote ya bango ezali wana nde motema na ngai esika biso nyonso tout outi force du progrès. En tout cas wana esangaka te ko zwa ya bango le sako. Nazali ko pesa mokonzi na ngai CG Kabuya AK47 ya le sako yango wana mokonzi musala malamu bazali ko bundisa yo me bakozwa yo te bakokwisa yo te ozali libende oyo nzambe aplantaka zalaka ka wana nazali ko pesa Fati Béton Fati Mercure donc mo pepe bakangaka ye na maboko te donc nzambe batela ye apesa toujours vision malamu akende liboso. Merci beaucoup. Merci na ba o nyonso tu ba yebelinga na kombo ya Diki Kanyinda na pese bango le sako pona ba o bazali libanda ya mboka ba o balingi kobenga pona to partager ka ba idée na to sala ka ba analyse politique ba koki kobenga ngai na numéro oyo plus 243 991 26 27 23 na bandeli plus
243 991 26 27 23. Merci. Serviteur Nabino, Namakambo et Talimboka, Dik Kaninda, Yewana. Merci beaucoup. Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.